Na banda musala na koloba âge de 15 ans. Waouh, 15 ans maintenant en âge nil. Maintenant je suis à 21 ans. Waouh, c'est à féliciter, là, je quand même temps. Tant ma classe. Si c'est classe kana mbongo oyo. Moi mke wana ka kozozwa kubomba mayele, ozidino pe classe. Ndena zobieta onde bozomona kaka na osangisa mélange ya mungwa na mabilango esangana. Toko sangisa soke sili. Ndeto zwaka yango tango sili. Ndeto zwaka yango longoli parti oyo après tango sili. Allez, ndeto bana ko finengo. Fini. Ndeto zwaka su mafuta otena maboko. Ndeto banda kolinga yango. Banda kolinga yango lokola mapa nde balingaka. Kata yango erekoki nde mabele na biso ezwi kama makasi tobandi kopasola yango. Nde bozomona kaka. Nde tobwakaka mpona epesa milinga. Elingaka kopela te soki mpeli ziki. Ah bon? Ebelaka kaka na milinga. Moto ezala makasi te. Kakisanga nani mabelango na tala. Waouh. Non. Ah oui, salut à tous nos chers abonnés de l'Aya Bisso Podcast. C'est moi bien forte, humble servante, Chada Diavita. Entre Madi, moi si, na Katina Bonzambe. Oui, na remercie Babos Nangeska vous avez mis a poto. Je vous love il y a des gars. Et na remercie ingénieur Zasima Caméra, ingénieur Makasi, ingénieur Safou. Voilà, tous les mieux puis na commune, il y a qui m'bonté que quartier Bouma précisément na pont Obabengi pont Mbaki. Et là vraiment to kitia wa pour na obetaka li solo des podcasts etika la simate et la bino toujours ba surprise. Et la bino toujours mambaki toko na elengi. Voilà et oui ali thème na biso tozolo bela lelo sur la créativité. Donc sur la créativité et sur que tout le monde a créativité ça muto azo créer loko. Donc le loko ezalate à créer. Comme les bandes de la jeunesse et tout le monde Adam aussi Ève. Et pour que tout se multiplie, multipliez-vous et remplissez la terre. FP a multiplié pour que Bissopeto Telema lelo. Et là on voit même on a ba blanc. Zamba pesi ba blanc mayele. Ya ko sala où ils allaient voiture, ya ko sala où ils allaient moto, ya ko sala aussi avion, même lamba, même ba popi, ainsi de suite. Tout le monde a ba blanc ba sala ngo. Alors nous les Congolais nous sommes obligés de comme défendre un beau cannabis. Na Osée chapitre 4 verset 6 lobby, mon peuple périt faute de connaissances. C'est que toi na richesse na biso metoye bandenge ya ko sala ngote. Là to mo na mboka Congo, ils ont un plan merveilleux. Et bandeli nango, ils ont qui jardin combo, ba pesa ki mboka na biso jardin et le deuxièmement ils ont morceau d'humilité et troisième est kozonga en Afrique. C'est que surtout monde en Afrique, tout le monde a chiffre 3. Chiffre 3 c'est il y a confusion. Chiffre 3 c'est la résurrection. Et ce qu'on peut tout le monde qui Jésus-Christ a c'est qui na troisième jour. C'est que chiffre 3 to lobela Congo, ezamboka bilaka, ezamboka promesse. Et bandeko ba lalité batikali simate, ba lobi biso pe photo créer na ndenge na biso. Comme on dit que chaque travail mérite des salaires. Et si koto zo bandeko na biso mususu simba kuna ba mabele, abunda, omona basi mibel ba obunda pour nous créer. Surtout monde bandeko na biso mususu ba sala banzungu mbodi. Donc à créer ça la nzungu pour ba lambela. Et surtout quel susu na bandeko ba sala matuka ba argile. Donc nyoso ka wana pour na ko créer. Voilà pourquoi ba tikali simate ba lobi toko bunda pour na mboka na biso, toko bunda pour na ko na biso, on si nota que toi na mboko toi na richesse. To sala longo, to bunda, to sala, to continuer toujours. Là, tous continuer juste après les images. Oui, voilà, donc on est vraiment sur le terrain quand on dit balobaki, mon boulot, na sepela rosa nango. Voilà, et après to komisko sur le terrain na usine, on peut nande babengi na kombo ya chantier. Ah to mona basi mibali donc nande mo santé bazo bosser fort. Voilà pourquoi to moni pe ndeko na biso to pusani comme on dit mabele de tonyak taka. Basoye mabele ekobomba bosoto na biso. Voilà tout le monde ndeko mbote maman. Kombo nani? Kombo Jonathan. Oui papa Jonathan, tout le monde vraiment a ozo sala musala o meko expliquer biso nanu. Makambo ezandeni na babiloko.
makambo na biso eza nde bozomona kaka avant koma boye eyakaka nano ndenge ezali koli boye nde tozwaka yango totie boye nde tobandaka kobeta yango topote yango tie kosangana tosala yango mélange na mungwa tobeti yango tie kosangana ekomi boye après avoir kokoma boye ntango ezosila ale nde toyakaka boye. Oui, merci ndeko. Euta non wapi babiloko bozwa yango wapi oyo ewitaka na lemba yimbu na CCC ya Bilanga donc tout près ya mai njili na CCC kota Bilanga wana bazwaka yango wana nde bakaitaka yango bwatu bayeni yango bandi koteka biso tosombi tobandi kosala yango tindenge tokotana moto ezwaka pepe combien tant sokolamka na tongo erni lo lamka pour que kosomba babiloko te biloko ute yakaka awa mais kosala yango ezalaka na mosala makasi oyo babengi mosala okobanda ngo de 6h 20h omona esili. Alors moyen de transport niveau utilisera pour nous que biloko moyen de transport donc mutuka kaka yakaka ezwi kuna partir kuna ya lemba yimbu eye nango boye bafutika mbonga mutuka. Ndeko ni impressionné pour que ça musala oteke aux encore jeune buto sani misala ndenge na boye donc ezate donc oyo to sala ka pour na moyen de vivre kaka to sala moyen de vivre moyen to kosenga na mama Denise donc asunga biso ba jeune tala ba jeune to kimba fort asunga biso ba député pe oyo donc ba yokla biso mawa to za ba jeune lokola bango ba meka ko salisa biso penza to senga bango kaka bongo ba tsa biso penza aide tala ka. Lorsque aux jeunes, on le bien qu'il va aider biso. Parce que banana d'abord yo moko abi tout travail mérite des salaires. Lorsque yo lingi au sala musala o c'est que ben convenient aux a capable quoi si mango tout comme ça là. Hein, eza nde to sala raboué donc eza propre volonté na biso ti. Tozo sala yango parce que tozo sala kamwa mkiana tozwaka ndam tozo bomba un peu to komeka ko débarrasser to kina travail mususu mais limite le roi non to zuma koki wana te moye to za to sala kaka oyo. Oui, merci. Comme on dit qu'il y a créativité dans mon doigt, il faut créer. Ni n'yongo tinda qui ose en penser auto il ne pousse que pour que au créer bablo comme abui. Le ko pousser biso parce que totali talaka mboka na biso ndezali tonda mine donc ezana biloko belé na mboka na biso tant que mona ki eloko oyo to meka ki un peu ko bouler ko sala yango tinde to sala kyango tinde to bandi ko sala yango to moni ki tiens to sali boye to tsango pe na marché pe ezokende ezoteka ma esa pe ba voyage ba étranger ezokende poto ezokende ba pays étranger ndi to mona ki tiens eza pe na mbongo nango tipende to ndako sala to sala ezo voyager pe pays étranger ko taka lufu endaka poto no ekendaka pe se belé. C'est que nous à travers mon bénéfice est belé. Travers les avantages est belé. Ezana ba avantage mais awati. Ezana bato to so maneti ba ko no ba pays étranger bango kuna ba sala ngo musa mais biso comme awa to sala rango bato bali yango la plupart ba mama zemi mutako ka posa o sanja zongo liango dans moni mais ezana ba pays étranger mususu ezana valeur nango na avantage nango o ezaki asombango kuna ba ko sala ngo mususu. Oui, voilà, aux enfants, on a raison parce que biso to yeba kaka soki mutalier ma belé c'est kazana zemi donc de la monia wa c'est que ma belé est comme on en plein et qui pète aux ana zemi ou pas mais quand on te c'est biso lobby lormo en tout cas déranger au lobby na ba pays étranger bazo luka moyen kaka ko zwa biloko opoko salela comme on dit na osé 4 6 mon peuple péri faut des connaissances c'est que toi na richesse na biso mais to yeba ndingi ya ko salela ngote mais quand on talisa biso nanu ba salela ngono nini bato bazali banda mboka bato donc na rolo bato azali banda mboka elo basela na royeba te parce que ngana vandia ba ba ali banda mboka bonde bayebi elo basela biso tozo sala ngoka comme bato balia et voyager ke ka ba pays étranger mais kuna te yebi te so basela ngoni. Oui, selon nga pende na yebeli kaka na yokela peka bongo comme si ki basela ngo basana mbele eza bongo hein basela ngo oui basana mbele batas do belé kaka ba réchaud courant ba matuka pe ainsi de suite. Par rapport à ba clientèle na bino ba ka kolanda bino awa to bino na roti kango quelque part te bango nde ba ka kolanda ngo awa bango ba ka kolanda ngo awa ba misupe ba zui ba ke koteka ngo na zikida ba misupe na koteka ngo na gambela
c'est que mon bongo est plus fort. Mbongo yo eza dans ma casse vraiment dans ma casse mais salaire eza un peu moqué dans le foot hein eza moqué. Donc travail est belé bénéfice moqué. Bénéfice moqué eza bon penza travail est belé mais bénéfice moqué. Mais non na musala o pour que bandanga be mususu mo comme meli mo loko moko boye pour que et faire motiver pour na yo sala ni avant banda musala opposer musala makasi. Oui, avant yo sala ngo donc des alaraka tant so etani faut le kotsana eloko na libu pona o sala musala na courage ndepe o to salaka oko sala ta tina yo soit ta fufu na o lié au vanda tant koti dana libu mozu courage yo sala yango pona za travail mo ya makasi na poka po silisi comment ba kisi des alaraka ya douleur soit tanga wisi mo pona mukongo o meli pona o lala bien. Merci bana musala on attend ni to pe na âge ni Na banda musala on roloba âge de 15 ans. Waouh, 15 ans maintenant en âge ni. Maintenant je suis à 21 ans. Waouh, c'est à féliciter à Jésus quand même temps. 18 ans penza makasi. To 6 classe kana mbongo oyo. Kamwa mkie wana ka kozozwa kubomba mayele au vidéo pe classe esili. Donc si on a comprendre bien, ba classe na onyo sotangi kana mbongo oyo. Kana mbongo oyo. Oui. Kana mbongo oyo. Naza D6 hein. Oui. Naza D6. Comme diplômé. Diplômé oui. J'ai fait l'option de mécanique générale. Oui, merci, c'est à féliciter. Au cours de l'acceptation de preuve, nous avons salon, nous avons salon, nous avons salon, hein. Caméraman a benda, on a tout à nous, des mamans, on dit à quoi. Voilà, on a mounia musala, ndi musala, ah, ndi mozo beta, on a kuneza nini. Ndi nazo beta, on dit bozo mona kaka, na osangisa mélange ya mungwa, na mabelango esangana. Après ko sangisa soke sili, ndi tozwaka yango, tango esili. Nde tozwaka yango tolongoli parti oyo nde tokendaka kosala yango bomona nde toyaka kosala yango tosalaka yango na mafuta ya mbila mpona maboko ebeba te eza bongo mpona elingama mpe propre tosangisaka yango mélange na mafuta nde bozomona kaka tokati tosalaka yango penza awa nazomona yango lokola nde basalaka mapa to neni nde basalaka penza mapa forme na yango nde tobandaka kosala boye apres ntango esili ale nde tobandaka kofina yango tobandaka kofina yango tofini ale nde tozwaka su mafuta otie na maboko nde tobandaka kolinga yango tobanda kolinga yango lokola mapa nde balingaka tolingi tozolinga nde bozomona kaka lili tozolinga wana eza siko bacalcule déjà ocalculaka déjà ndenge epesa ocalculaka déjà ndenge opesa na mbongo mpe monte ekobimela te na mbongo monte ebima te mbongo monte ekobima ntango kosala esili otumbi opesi bato bake koteka ale ndenge okocalculer dépense oyo osalaki na kamwa ya mokie na oyo okolandela ntango mpe tozalaka mpe na baperte ndenge eza boye ntango tozala na baperte soki na badifficulté eza plus profond mais quand otalisa biso na eza makasi wana mpenza makasi eza donc nde olobi difficulté eza mpenza donc makasi ya makasi nde ezomonaka eliaka temps otelemi boye makolo eswi ntamako olingi olembi okoki kovanda donc mosala mpenza oyokaka mosala donc ya makasi ya bamakasi mpenza ndenge eza boye ale so tolingi esili ale nde omonaka tolandi kotanda yango na moi. Waouh. En tout cas, c'est un travaux, hein? C'est un travaux. Waouh. Ça l'a tellement. Les ouvriers, donc en tout cas, c'est bon. Waouh. Les ouvriers méritent leur salaire. Mais je dis là, Kanda. Nde totandaka yango boye, totandi ndenge ya boye kifunda moko. Nyonso oyo koli moko. Nde totandaka après savoir kotanda yango boye, okosimba soko moni ekomi kamwa
makasi nde makasi te kamwa ezu kamwa makasi nde ozomona kaka nde tozwaka kikandala na biso na libaya zana zo kandala yango. Oui, bon on a ka musala nde musala donc apena maramba en tout cas somo trop somo et dégâts en tout cas c'est drôle là oui awa ndeko azo présenter les biso ka ba instrument na ye quoi d'instrument bena sela ba biloko nyonso zo présenter les biso. Et après tout moni ndeti les akoni j'espère. Konzana expliquer malem bozana zo. Voilà ndeko azo bongisa ba biloko nende zala quoi. Donc apena musala nde musala apena musala oboyi ko sala okolia te. Donc apena likamba boulot nde boulot. Mo boulot nako sala yango voilà. To disco ko kata yango ekoki nde mabele na biso ezwi kama makasi to bandi ko pasola yango nde bozomona kaka tozo pasola yango oyo nde bozomona mosala ezosala makaka. Oui, je vois. To pasoli yango après kopasola yango boye nde tozongisaka yango lisusu na moi oyo te ekauka topasoli yango après avoir kopasola. Excusez-moi pour une question intéressante. Ndeti boye na botte moko ezaka pe ba combien? Botte moko liboso to anda kosomba yango na ba 2500 3000. Mais na moment elelo ekoma botte moko 8000. Ekoma botte moko 8000. Ozui mungwa to somba ka 2000, chassis moko ya mungwa 2000. Et puis si déjà ça coûte déjà 10000. Moto a kopotele yo nde omona ki na ndako tout na libende 1000 francs. Moto a kofinila nde bomona na ndako fina 1000 francs. Oya kolingi nde na ndako linga 2000. Ko pasola boepe soko lingi moto pasolela yo soko yebite 2000. Ko tanda so lingi moto tandelela yo 1000 francs. Allez, nde ko somba tango ko sisa ko pasola yango boye. Allez. Obandi kotanda yango lisusu na moi. Oui, est-ce que babiloko boya protéger yango comme mabaya, bo protéger kango est-ce que botsa yango pe propre to? Yango propre nde bozomona to linga ko elala libanda te. Après aussi ça travail to ko tia na maison nango na kati eke ko vanda. Dès ko sisa boye nde to zwakaka to tandi yango na moi. To zo tanda yango nde bozomona. Nde bozomona tozotanda yango tozotanda kaka biso toyeba kaka po mutu alia mabele fozala na zemi mais nazotambola nakende boye mabele nazonga boye mabele donc kopo ezo réunir lokwa mabele awa na Congo na biso ezate wow ezate bozomona natandi après avoir kotanda yango. Oui, on continue toujours, toi qui toujours dans continuité, si découvrir Babylone qu'on rend des à la quoi. Système à découvrir que nous momona. Donc apena tout cas, mine ça penza rotonda wa donc. Teresa mine wa. Tout mona Teresa mine apena musala. Musala. Bazolala te apena musala to mona wa côté kuna to moni bakoni côté kuna to mona mabele do batandi yango apena chantier nango nde yango yo voilà et kandi to lo bakaka chaque travail mérite des salaires na motoki na onde kolia kana motoki nde kolia osalite okolia te mobulo na kosala yango et voilà atomona ka ben streamer zo bima ya sorte obe tumbeli to baninga na mona donc amrambeza au beba somme toujours pena to amrambeza somme awa to moni awa somme wow au four mais quand elle s'habille papa tumbaka yango ande bozomona four na biso to tie mutalaka
na futo sande bata boulangerie nde batumbaka mapa nde pe biso to tumbaka yango après ko tia ba instrument na ngaboye nde na ndoko zwa biloko na ngai tango ekauki comme na etant oya boye to tumbi nde na banda ko classer yango nde bozo mona nazo classer mabele na ngai nazo classer yango. osalaka pepe combien de tours ndenge osala boye nde na osala donc batour ebele mpenza ebele ti ekosila parce que eza travail moko boye donc makasi eza lokola maki eza mosala makasi na vuluba ebukani faut komema yango donc malembe ozo classer yango en plus oyo baklasa yango na position nde na tie ya kogumba maboye kosala nango na angele bokebi nyonso somo douleur nazo classer yango epesaka mpe molunge te mosala o molunge makasi donc oyo basala yango kaka na moi soki moi eza ozosala yango elingaka mbula te donc soki ezwi mbula ebebi nyonso eza lisusu te yango elingaka kaka moi ozosala yango bamona moi ekauka mbala moko ntango na moto donc ozobela mbala moko nazo classe sala makasi nde bozomona koklasa yango na bokebi nyonso malembe Voilà, vous pouvez continuer kaka comme une chanson formule ni Abraham Masalaki na lo sambo papa yo pesa Isaac formule ni jeune masali pour que azala stable voilà vous devez continuer toujours toujours classer yango kaka. Ouh, namoni ebukani voilà, on a perdu hein. Waouh. Oh là 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 là. Waouh. Déjà. Oui, ndeko namoni suku neza nini? Kuna nde ewitaka boye après avoir kosisa boye. Nde tozwaka. Petit yango ana moto. Moto oui, bakoni oya biso bozomona. Bakoni oya biso na poussière oyo na poussière oyo nde tobwakaka mpona epesa milinga elingaka kopela te soki peli eziki ebeli yango ebelaka kaka na milinga oyo moto ezala makasi te kaka boye ekisanga nani mabele yango na tala waw nde sali boye sikoyo ezokende donc ebeli déjà milinga kaka oyo soki eza ya kobela faut komeka ndeza boye de ebeli après avoir soki tosilisi tokofongola ngo bilamba mabele yango kitoko mabele yango kitoko ekota mpenza mungwa nde boye ebeli tolongoli moto na biso nde bozomona che alongwa tolongoli bamosusu ezalaka na mungwa te mpona nini oyo ezala na munga te eza mabele ya estomac mpona bato babela ya estomac nde tosalelaka bango commande oui batinda yango comme commande parce que wana esalamaka na commande osaleli ye mpona olia ngo mpona ntango azobela estomac wana azolia yango mabele ezanga munga wana esalaka bien fort etraitaka estomac donc mabele eza nécessaire makasi même na moto estomac esilisaka estomac donc eyamida moto estomac nde aliakaka oyo ezanga mungwa. Waouh, formule makasi hein. Voilà nde moto estomac aliakaka oyo ezanga ya mungwa bataka yango mungwa te mais ezalaka na forme ya boye nde système mosusu ebima nde tolobaka kaka mboka RDC nde tolobaka République démocratique du Congo eza mboka moko très
donc ba minerai donc belé oyo kaka belé nde ba trouver maka mabele mususu donc ba trouver maka mabele mususu estomac ezalaka boule tout justement bakaosango kaka na moyi nde babengaka ngo mabele ya mboka. Mabele ya mboka, oui. Parce que on a esalamaka donc eutaka kisangani mbujimai donc eutaka pese belé mabele wana mususu wana pe estomac. Et vraiment, merci beaucoup, papa. Tout le monde pense tel que, aux encore jeunes, et si que Simba Macheti, et si que papa, bah tout ça, bandé, mais préféré, au bout d'un débat, mon boulot, c'est mon boulot. Chaque travail mérite de salaire. Et quand on dit que la bande de conni, message le cola yo, et si que ça la dégâts, mais le qui que ça la comme création, au créer le mot, oui, ça la même pas, parce qu'il y a une fondation. Elle a ma casse na yo, mon côté, puis na force na mon cœur, il y a qui mobilité, au copé sa message na bande de conni, ça l'appelle le cola yo. Donc comme un message na pesi na bande de ko, baza jeune le rôle ngai, on est toujours jeune. Oui, jeune courageux de tous les bakaka na bandeko ba lokola ngai ba o lié ko simba machete ya ko kale batu ko botola o ezaki mutoki ya mutu vraiment poussana pembeni o biso de tous ça travail boye yaka ko sala donc malembe na mutoki na onde ko lia eza bongo ya muke na ozozwa o lia eza bongo penza de tous les bakaka toujours au poussani aux sala ata ko pote beto futela kango mbongo soko lingi pe ya ko fina boy to futela mbongo ko paso la ko tanda o nyo soko lingaka eza na salaire nango kwando ko zombongo na yo olia ko kale batu botika ko kale batu botika bo poussana to na posa na bino ba jeune courage lokola ngai nde bozomona boye donc monde na oto olia osima machete donc ezaka risque poussana yaka sala travail na biso longo ata mingi te muke wana kaka privé. Moi, Djine Koti, moi, Ketche Koti. Voilà, merci beaucoup. Ndeko, oh, penza, à bosser, n'indingo bunda pour na vie na ye. À continuer toujours à bosser. En tout cas, c'est à féliciter. Zamba Pambola yo. Oui, Zamba Pambolo penza na musala makasi oh bwe. Quelque chose bénéfice muke mais au limité aussi ma macheti, au limité mélanger comme aussi mandantisme. En tout cas. Que les bons dieux te bénissent abondamment. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Oui, voilà, comme on a consulté Nabiso sur la créativité et tous mis vraiment na commune à Kimbanteke et aussi na quartier Maviokele. Voilà pourquoi tout le monde peut dire Nabiso de Katoloba qui monsala de monsala. Bote yaya. Bote. Comment on a papa? Nata. Oui papa Nata tout le monde yozo sala babiloko na tes années. Abengi ngomba bole économie. Babolo et ça pour économiser ba makala pour la mère. Sur le sali boye te kango to bina ngo bani. Oui, économiser makala, il y a des sortes aussi babola mususu ko makala mukie aussi. Na te me connais expliquer ça bien. Ni na sali boye. Il y différent makala bituka o Mbaboula simple, est-ce que les économies battent en mabila argile, ce que tu as mabila argile, nous sommes makala 500. On a mis peu fufuna madès, on te donne une économie. Donc quelle est la différence à Maturo to banda kolambe la kalawana? Na lelo donc différence c'est en détini. On a tu as mabila argile, mabila bikeko. Différence c'est ça pour yango mabila ne chauffaka. Ikanga en moto. Différence. Ah oui, on peut dire cette différence, comme on dit, le bilan argile. Et beaucoup de choses on wapi. Nous avons un quartier Nzil. Na? Quartier Nzil. Na quartier du Bezab. 9. Ah, na quartier 9. Est-ce que vous savez pour que vous pouvez commander sur le terrain? Nous avons mutu katosomi mutu keti a. Bah, convenez beaucoup de temps on a là pour nous que sur mes blocos. Obi. Bah, convenez beaucoup de temps on a autant que nous sommes blocos pour nous y en ramener ah. Le grand décilo le bilan pour pas. Non, comme ma difficulté dans mon salao. Donc ça les a ma difficulté. Les ali, les difficultés les ali. Ndeti. Le roi transport à passe. Pour mutuge ati awa il y a un bon ebele fort. Pour ce comment a dépassé ma casse. Mutuka pena
passe fort kemba poto ya na mutibi en séparation bakonza mboka basumi biso to pour le transport et ça moi bien. Oui voilà papa mais côté c'est une expérience nous avons musala obanda on attend. Abandon batango wa caractère na abandon na 2022 et 2023. Oui ni impressionné au sala musalo. Ah mais musala mususu sala été. Atali boye naza muyibi to naza kuluna malamu nasala ngata musala na debu ya mwa muke on azwa. Yo ça fait un avantage ça plus élevé. Ndeti avantage nango. Oui. Avantage ya musala o. On ko lesa nde babaka moto ko liaka na motoki na ye. Avantage nanga yango elesanga tinde na azwa boye. Abi na moi lifanto nanga moko so na sali be moi 5 bimi nango. Moi bénéfice nanga ka bolona moi nanga ici. Comme on dit aux responsables. Malobani ko kotikela na bande ko mibelo kwa yo ne sikwa za la mendiant ne sikwa sala kituluna ne sikwa sala ba dégâts mais eux préfèrent ko sala musala ko tikela bande ko mibelo kwa yo ni. Non c'est place batiki kuluna ba ebo to debu ata mo muke malamu na wa ke yi bana wa ke ake bunda. Ayebe to sana biso mo muke to debu et ça bien na malamu ke yi ba ke bunda kuluna. Suka na ngoso asaki kuluna suka na ngwana ake ka bulu nga malamu na sai na ngamo o abimi na nga esauver nga ici. Oui merci ndeko bye bye. Oui ndeko pena lobi na ye esiko ya simba macheti ne siko sala ba dégâts mais a préféré ko bundande babaka motoki na yo nde okolia comme on dit mon boulot c'est mon boulot donc je suis nazaka na droit au sala ngo parce que ça mon sala oyo et ngo ezolé ça ezo faire ça sortir na finanga donc en fait tozo pousser na toujours toujours tout le monde a fait amélioration des bande ko ba ça marambango quoi et to continuer toujours to kana continuité na biso. Oui, toujours quand on a belango quoi. Le belango, tout le monde peut papa quand on a domaine la biso c'est la créativité. Donc ici quand tout le monde a mindele ba créer babiloko et biso pe na Congo to lalité to tikali simate et tout le monde peut papa na biso mbote papa. Mbote. Comment on est papa? Comment on a papa chacun? Oui papa chacun na moni o sala a eza ni mi ko expliquer biso. Pardon? Moni a boulot a eza nini a ozo beta kuna na ba marteau na ba sete kuna zo beta. Non, tezo sala, tezo créer abiso création na biso ya bana Congo, ba matuka, yango tezo sala mais biso to sala matuka raté. To sala ka nyonso. Oh papa tika lo babwe nyonso. Nde to mona ka mindele ba créer ba avion, ba créer ba voiture, ba créer ba bana popi, ba créer ba kabelo. Alors bino pe ko sala ka nyonso. Papa tete la biso no nyinyo koko. To sala ka mal, to sala ka arrosoir, to sala ka cantine, to sala ba malube ba nzungu ba couveuse. Ba brevoir, ba mangeoire, tu as biloko ebele pas y adaptation, tout ça là ebele. Donc pote kiti na Congo. Kita mais tu as la difficulté de to mona mabe mona mboka na biso, on dirait que gouvernement a tia biso kate. Il faut te développer mais tu as la soutien te na côté gouvernement na biso. Yango eloko zongi sa biso sima. Maele na mutu ya ko créer biloko pe ebele. Mais gouvernement atala rabiso te. Tu vois que mon biloko musu biso tozo créer, ba paya moko ba yeko créer yango e bandi ko kunda ya biso bana mboka ya bango ekomi ko tomba. Or faut ba tombola ya biso bana mboka. Elo to mona mabe yango wana. Ndeka na Osée chapitre 4 verset 6 c'est le but mon peuple péri faut des connaissances. C'est que toza na richesse na mais tozo ba dinga ko sala ngote. Mais papa la moni a linga défendre mboka na ye par rapport ya ba misalo uti ko tangela biso awa. Yibsanga na nini ngo impressionnant pour sala musala oyo. Bon, ezali musala, eza musala na telega musala oyo. Ezali musala moko doki partout na zali na ko sala yango. Po yango demandaka nango tende liboso courant ezala nini ela na zamba na kosala yango yango na sepelaki nango donc solo eza nango vaste Koni okuta nango kwa ba difficulté par rapport au bi courir te tant que c'est le mu ekoza ya rendre difficulté na ndengo zo mona biso atela ba outillage to sala nango soki na mundelo la ki se eloko to monter eloko esili et si les bénéfices les mieux là ici mundele na salle on a biloko ya kondima te
Le tosala na biloko moko ya kodébrouiller na bakalkila mutu na biso. Siko papa mayele wana ozwi lango wapi? Bon mayele toujours bayekolaka yango à part oto yekola balakisa biso. À part wana biso mosu to kotsa mususu na po maye musala ne so yekola yango yo mo o développer ngo lisusu o créer mususu à part o yekola. Comme Ève n'a créé qui valait qui mbouma, Bible bi multipliez-vous et remplissez la terre. Donc papa tika les simata, Bible pas bunda na ba marque na ye. Oui papa il sait non ba avantage ni okuta na musala oyo. Ba avantage penza comme tel na lobby ka ke gouvernement tiaka biso kate so tiaka biso kane ba avantage ezali mais ba avantage comme tel penza te poto za batumone ti ba fina biso. Biloko na biso teka mara biso mo batambusi na balabala mais faut ezala pete soit na ba place moko boye bazwaka biloko zokota na ba magasin ndenge na kala tozalaki olela zo ko zwa biso ba katini BAT azozwa biso biloko ezokota ezopesa biso avantage mais lolo ba avantage wana nyoso ezalaka lisusu te. Papa mikana côté c'est signification mabele. Mabele ni quel mabele? Comme on dit mabele lorsque tout le monde appelle matuka bozo sala ngona mabele. Yango meka ko tel sabiso c'est l'expérience na yotope banalise ningo constata o etali mabele. Boli kambo etali mabele pona ngai omoni ke bozwi ya mutu biem richesse ya mutu mbongo ezande mabele. Pona mabele okozwa nyonso. Mabele zeloko moko doki ya mutu ya pona mabele tokozwa nyonso. Mbongo eutanga na mabele nde. Eloko moko nde toyebaka mabele zeloko ali boso pona ngai po mbongo eutanga na mabele. Likamune se eutanga na mabele, mabele yango nde zo simba biso poto vivre lelo. Sa mabele za passe. Est-ce que c'est possible que biso peto za loko ape ba blanc ndenge ba créaka bazo créer et biso peto landa loko la bango? Est-ce que ça peut na différence moko ko za la entre biso na bango? Loko la nzamba pambola bango na richesse donc biso to za ba pauvre. Bon moni biso to ba pauvreté moni mundele mundele soki amoni mutu a créer ka ke loko moko te ya muke akozwa ya bani ko encadrer po asukisa mayele o eza kati na ye. Mais biso abatika biso ndenge wana omoni ke yango mayele bende zo développer te non so totali na Congo awa bato mayele baza ebele développer na technique eza facile pour mboko yemata na technique mais gouvernement on dirait ataka biso kate parce que soutien ndoko ko yebsa na chef à gouvernement à soutenir biso etake ba congolais elo to lo baka yango wana tozo senga soutien à gouvernement. Awe pe ko encadrer biso mwene to sala ka misala bo to sala kuna muso sala kuna sala so ba encadrer biso esika moko okomona ba création minene pe ko ya po a partir à excès ya ko sala yango pe efungula mutu mémoire à développer o eza compagnie mobimba mundele to mona ka zo sala ka biloko ba zo futa ba travailler na fin du mois eza compagnie mobimba to mona na kala ko beka zo sala ba katini o biso to sala ka ba rosoir ba nini donc ya compagnie mobimba. Mais côté finance ne zanga biso poto développer. To zanga ne ba soutien ba développer so côté finance poto matsa musale kende liboso. Ah pe ba lobby ete moto ali akabobele kaka se na moto kinaye. Et yambo ete to kozela susu ete chef à gouvernement ba bongisa makambo aussi non teke biso moko pe to ko biko bibongisa poko to mi lesa pe lolenge moko na biso moko. Na ministre yo kotela biso to ko sala ni to ko sala. Sala oui. To sala na moyen ya biso moko ya gouvernement. Se vivre boko la bana. To bunda na pour vivre to boko la bana. Ana mbo na biso lelo ba société la kalisu te ba société me komi yango. Tala to zanga ba petit belé to zo former awa. Olea ke ndo sala ki ngongo misu batelemi na coin bazobotela biloko me bango bavandi baza kosala. Ezali déjà loko moko tozolongola pe to kotsa image moko na la jeunesse ke olie ba ki no tambulaka pamba bavanda basala misala. Comme on dit biso to koma na kikongo comme balobi kiaku kiangani kiangani. Donc oh biso to moni comme si tribalisme pesa makasi. Donc ezoye batena nazo bunda to na nazo bunda te. Mais quand on kotal sana bandeko bazo sala makamba bongo. To longola na tribalisme na mboka na biso Congo pour que to ça avance parce que to za na richesse. Bibe écoute lobi bozo senga bozo zote parce que bozo senga mabe. Mais quand on kotal sa biso na momke papa. Bon. Pardon à comprendre la question na bien te. Problème nanga ezali
lolenge balobi ke kiaku kiangani ya yo sikoyo batu pe ya batu sikoyo selon yo te ke papa mais quand nous kotalisa biso tribalisme wana musale koma pour que batia place mbo faut za la ngamu luba ngamu Congo ngamu Swahili faut za na biso pour que ba pesa ngamu sala les gars nous kotalisa chef de gouvernement pourquoi bongo bon eloko wana nde to regrettera na mingi lelo misale komi oyo kuti bayebi misala bien te bangwana nde tu bavandi ba place misala bayebi misala bien bango ba ovanda na cité misala ezali te eloko wana ezopesa passe soko zali leki yate be ndeko yate moye bazwayo ezate bo biso to zangi ba ya wana mona ezopesa biso passe eloko wana fu balongolango eloko ezopesa biso passe yango wana mboka oyo. Merci beaucoup papa mais quand tu la papa pe lokola yo ne siko amela ba zododo ne siko avant amela ba kwiti akende songolo pakala mais yo préféré ko bunda na motuki na pona ko lesa libota mais quand tu ba papa ba bengi bango ba fainéantisme na ndako bon eloko te ko loba na ba papa wana baza ko lata ki fainéant na nzoto ko vanda na ndako ezali erreur misala oto sala on a cité abo topimela ka motu te motu ne so na posa monique difficulté soki aye to luka to sunga eye pa eba musala neti biso po musala ko tika na biso kaka te biso lelo to zokola to ko kende soki to tiki yango na batu te ko tika la ko continuer ndenge nini alors na ba papa no bazova na ndako ba ye to sala musala to kolisa mayele to développer mboka na biso tala ma ke to na ba petit na biso ko mona ba jeune mais bazo sala musala na ndenge sengeli oliaza na coin ayende oboto la muteloko kuna ya zate asa kosala musala ne asilisi atike oteka azwi mbongo na ye azo supporter pe voir même famille na ye na musala tozo sala yango to sengi na ba o bazo vanda batika biloko wana baluka misala basala misala na Kongo ezebele na cité ezebele à part oyo misala mususu ezali besengeli ba jeune batata misusu pe bazo vanda bakoki kosala ezebele. Merci beaucoup papa, merci beaucoup par rapport à papa lobby tout ça na tribalisme était na mboka na biso. O lokola nga muluba fona lukaka muluba za la pembeni. Nga muswahili fona lukaka muswahili pembeni. Non, makambo wana to linga ngote parce que nzamba linga ki biso, c'est pour cela que na Genèse 1:27 ça veut dire créer l'homme à son image. Toza image na ye to kabona te. Toka bonate to zaka na bolingo o Yesu masi atike la biso. Voilà pourquoi aka continuer toujours to moni pe ndeko na biso azo continuer toujours na boulot na ye ata sa biso non formule maramango ezala rande ni mbote ndeko. Oui mbote. Comment on a ni papa na ngai? Comment on a gloire. Gloire te sa biso non zo beta boyo zo beta kuna ne balobi l'argile dans la main de potier. Donc c'est que yo za nyonso na maboko na yo. O sala lituka mabe, o sala ni mabe. Ye sa biso non ozo sala ni. Na sali tuka na ngai osoko lukite okolia peti tombongo le ezande pa bato baza na maboko biso sa musala maboko mais toza na manquement ya soutien les soutiens vimezati parce que toza na biloko belé matériel belé zanga ba instrument belé zanga mais tant toza na ba instrument to sa misala pe bien de to ndima na biso oyo to bla so koyiba tout ça la mustala passe au dos la menzamba ça ni a retombo la biso kaka. Oui papa mais quand hôtel ça biso formule na moni awa bo sala rango ndenge ni pe koma lituka bo bandara ndenge nini bo suksi la ndenge ni. Bon oza argile na biso moko ya ba Congo oyo ba Congo balo o ba benga ntoto wa Congo argile oyo tango o lingango o sali lusu na oyo o tikango ikauki tant ekauki ozo koton na four ça dit il fait kauka après ekotu na four peut renfort bien après au salisco yo mbabola parce que to benga na formule mbabola économie ndeko moni boyo to lingango suka na to sali musala lobi nango sikoyo to keteka ndeko mayele wana ozo yango wapi pour ko créer ni ba blanc penza mapesa ba mayela ko créer ba biloko to tambola kana ngo ba mituka bobele aussi ba avion ndenge ni nango yo mayele wana ozo ya ko créer loko. Bon nga mayele oyo nazakuti préviter na sala ngo to nga nazaboe nazana c'est comédien mais baloba ke nzambe na pesa ngata na ngati ya otombwama yango nazwaki moi temps ya koyokola musala oyo pa mettre mbo
maître Cheguin bango nde bato balakisinga musala oyo yango mpe ezolesa mwasi na nga efutulanga mpe ndaku esunga mpe na nga moko po soki natalika musala na osala ya musala ya kicomédien pasi ndenge nasangisaka misala mibale ta mosu nakede petro na nga ta mosu nayesala musala oyo de lobi esenga funda bimako mpo ke nazwama 100 francs mpo nasunga libota ndenge nakanisi oza na 2 métiers na minute ozosala naza na 2 métiers nabeta mbabola naza pe artiste comédien. En tout cas c'est à féliciter le la jeune ndeti yo boye vraiment de côté exceptionnel pour que bana musala ni ngo et faire motivaka yo ta musufuna melelo ko moko boye pour que nazala fort. Bon nga eloko motivanga elboso tangu nzambe la musinga tonga pesinga de courage tina ena musala o seke na olinga te diable alekelanga na esprit de se ngana fona le kasko diable na esprit ce qui diable a matelinga seke vraiment bon nzamba likolo musala neni tango de nzamba la musinga de ya batilinga de seke a pesinga makasi na nyonso na bima na sala musala pote na zo pona sunga pe libota. Merci Ndeko. Mais quel côté exceptionnel nous montre quelle différence lorsque ba Gilo eye pe kalaté mais pour ka kalato bane ko sala matuka ba mbabolande to ko benga le lengi ni ngo tozo mona pe ba Gilo e comme chaud telle exceptionnelle différence ama lituka kala na oyo. Bon lituka ya kala na lelo est différent, c'est-à-dire quoi tangu na kala to ba sala mingi tangu zo lamba tangu sol na peu exemple par exemple ozola madesu makala ya 2000 francs mais lelo koma kolamba makala ola madesu na makala ya 1000 francs pe ola madesu non petit kali, c'est-à-dire quoi moi différence est belle vraiment. Donc si on comprend les bargilo c'est que c'est le comme casser ko faciliter population ezo battre la biso makala parce que agir le chauffeur makas agir tant chauffer na makala mukepo lampe aussi ici. C'est-à-dire que na kalaki comme makala ya 2000 francs mais aussi les karaté il faut bakata su mususu so na mikolo makala ya 1000 francs tande ekomi on est muto mwana bébé. Oh là là. Mon dit alors parce que pour voyer bakena za comédien pour président Fatima baté ba comédien pe basala musala yes c'est m'a dit que ba comédien gâté o kuna tengre tinga leka na comédien té qui comédien ko futanga soki nzamba batelinga na sponsor na komoneka na chaîne de na une sponsor na molene mbongo et pour le moment que sponsor za na ngote donc ya ki sadila kwa faut que sadidi ko na kufia wasomo ya ki sadila kwa wala za kikongo mbona me kongo ngini wow kongo kebeni ko kumbanza ngungu ngudi yami mukongo wa manianga somo sedi yami mukongo wa mbanza ngungu donc faut nsongi sa ndinga ntiami bablo rezo beta ma donc fona leksa monoka mboka na ngai faut que song sa ndinga ntiami voilà faut que song sa ndinga ntiami ko la pesa exemple na baluba mwana déjà 3 ans beta kitiluba mais pourquoi biso ba Congo munoko na yo moko tata no mama no mukongo mais tout le monde pesa mingi loi na bangala na ba français to moko ta bikota kota to bosali monoka mboka na biso to bosali nyonso donc na kosenga pa ya président Fati oyo baza bana na yo muto konza mboka na biso tuka vraiment na kosenga vraiment osunga biso bana na vraiment na misala ya maboko na musala osoki olukile biso bisika moko ya bien pour oda société mobimba bato ba ofuta masaki fene ba ofuta bango pe na misala do sala oyo tuka vraiment to senga lisunyi makasi bolukile biso moyen ya ba instrument ezala ebele na bisika moko oya si oza ke toko zala ka misala oto sala oyo polo be susu ba obata libanda pe ba ko mpe ko yake ko soma biloko ba kete ko be niveau libanda pourquoi pas ya ba paezo ya mais ya biso moko ya ba paezo kindeti donc tolingi bongo te to na posta vraiment mboka vesa nini et développer vraiment sunga biso nzambe pe apambola yo vraiment abakso ya amen et si que zangi papa e bakisama amen 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 wana ngadi kemba mutna lobi soko na lobi ya mabe ulimbi sanga ponga na jala ngamwana ya prophète Conde Paul Dominique ulimbi sangai na nyos ona lobi soki na lobi ya mabe limbi sanga soki ya malamu bolimbi sanga pe pona ja mwana na yo. Merci, en tout cas, merci beaucoup, papa.
Président ozomona peuple leli. Papa sala ozonga, papa tala bana. De quoi ça na makasa ko luka. De quoi luka se débattre. Azaka na besoin de sungi. Mboka na biso toka na besoin de sungi. Papa soko tiki bana passe. Là on continue toujours tozaka toujours na continuité quand ndé to lobaki yango tozaka wana tokozalaka toujours na ya biso podcast. Truth is marvelous. It's obvious. More than conquerors. Let's go. Yeah, I made a lot of changes, but the vision's still the same. Evolution in my vein, and when it's business, I don't play. Moving up to higher places, starting stronger, we're gonna finish it. Standing on the rock of ages, either way we're gonna make it. Feel the vibe in the air, keep it 100 no less. Try to do more and say less. Only aiming at success. Hard time couldn't break us, in exchange made us even stronger. Could have been left by the wayside. Oui voilà, tout ça qu'on a continué l'épisode tout ça na c'est la créativité et tout ça mpenaka toujours na mabela qui mbaté quoi na nzezaland. Voilà pourquoi tout moni ndeko na biso pa mobali to pusani pembeni comme on dit na kati atelier na atelier et mbote ndeko. Oui bonjour. Kombo nani? Kombo nanga Rabi social. Oui pa Rabi to moni awa tomoni pe awa tomona mabaya de éviter selon créativité na kozani. Kasi biso nem to sala ba cercueil oyo poto tana maison. Bibosa ba cercueil bo bana ono bon ndeni et puis ba sorte mabaya ngo za ndeni. Bandaka na achat ya mabaya na wenze après to yena ngona télé to sali montage après to yena ngona sala peinture to tie couleur après to sali garnissage. Alors qu'on a 4 étapes. Oui, ni nango impressionnant na sala. Bon, ezaka na cadre ya kosala ba misala pour permettre de sunga mabota. Tel qu'un jeune. Oui, ezaka na cadre de développement ya mboka, article 15. Par rapport à l'expérience, on a eu combien de temps? 12 ans déjà. Oui, c'est beaucoup hein. Ba difficulté ni nous écoutons dans salo. On ba difficulté zaka ke so bambule beti nde ba place où etanga na télé ya ngonde et permettre ke ebebisa ba cercle mais vous avez ba difficulté monsieur za place de so mabaya na banzela za mabe. Et permettre à ceux pour soigner ma baya donc tout comme et comme nous quitter donc ba difficulté à moi alors ba avantage na yo za na msala donc avantage za ka ke po ya ngonde to boko la bana non na famille na moi si c'est ça. Est-ce que si déjà arrivé au bani ko sala msala soit cercueil soit c'est bébé lieu soit du perte moko et simité ça la mi peut bien tête. C'est pourquoi je vous dis que perte c'est la ka ceux qui a télé bien té ndemoni wana ndemoni za niveau wana batie peinture vernis soki ezongo kuna non doit être vernis et boye vernis wana soki ezui mai na nde batie vernis sur place et kobeba c'est ça. Inspiration et puis comme on dit ba blanc peu hein zamba pesa bon maili ya ko créer comme ba voiture puis avion et même si na bana popio to monaka de ba barake mondela sali mutu mais lora sali karaté pema donc moi so tali kaka moi na popio mona ki notre textuellement mutu ye wana et selon inspiration ni ozana mo pona musala. Bon inspiration zaka ke nde na bandeli article 15 ya Luka puis que tout mona ki pe mabaya ti comme il peut transformer ma baie à niveau et peut permettre peu et ça là et loco mutako qui est nan de notre salle par rapport à ma sorte ma baie ça va sortir niveau c'est là ça na ma baie bois rouge tout ça na kambala tout ça na coffrage tout ça na bois noir ni les a plus profond bois noir donc c'est que ça là bien oui. Écoute, on a rappelé mon tout ça hier, ani na mbongo te comme on dit mobola, aïe à supplier, ana moi quelque chose au faciliter. Oui, pourquoi pas, tout ça dans le domaine il service social. Tout ça dans le domaine social. Oui, social, il faut aider les gens. Oui. Il y a d'autres personnes faut côté par rapport à la spiritualité. Non, il n'y a rien du tout. C'est tout. Misanya sur le baka bon mais il faut oui ba place au télémi quand ndengi na misam sous ce monde de télémi boy bien na pour ça non mutu azana ba façon na vivre na singa na vivre na nzambe à l'intérieur
Par rapport à la clientèle, lorsque tu as occupé na Covid, comme on dit coronavirus, tout le monde a une réalité. Par rapport à cette époque-là, dans les autres, il y a une différence. C'est un minute. Voilà, la différence c'est là qui peut des bandes cola la toujours un bon coup ça bien doublé. Mais l'autre monde aura un bon coup symbolement entièrement car les bosses là qui levé entièrement. L'autre monde aura un bon entièrement. C'est que vous allez quota. Non, vous allez quota tes zaka. C'est pourquoi je t'ai dit que tu bandais qu'on soit levé entièrement dans Corobia, mais tout le monde doit lever. Mais tout le monde a levé, c'est toujours bon. Oui, merci beaucoup. Mot de la fin, na kokoti ke la nini na bandeko bazalo kula yo puis bajano kwa yo les sika oyo basala musala comme on dit que mon boulot c'est mon boulot, chaque travail mérite des salaires. Et siko akini kosima macheti et siko asala ba dégâts ma préféré le quoi yo préféré pour ça la musala oyo. Mot de la fin kokozani. Bon, j'appelle beaucoup de gens de venir travailler avec nous parce que avec nous ça ira. Avec nous ça ira ici. Ça va quand même. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Oui, voilà. Tokomi penza na suka ya interview na biso tozala ki nango na mokolo alelo et biso na soto uti kolanda vraiment bande konde ba uti ko talisa biso c'est leur argument na bango to pe ba raison na bango et tokenda ki pa bande ko oyo ba salaka ba mabele et biso to ebaka ke mutu soko lia mabele c'est que faza na grossesse aussi longtemps que mabele elia mara partout mutu nyonso et ezelo komo ko za gumo ko e faire montara mutu et to moni mabele comme on dit que to utaki na mabele to zonga pe na mabele et lorsque to moni ba sala donc matuka o ba bengi matuka ba argile comme on dit l'argile dans la main des potiers donc potier a simbi argile au créer on ndenge to moni bandeko ba bosser fort ko luka ba bosser ko sala à cause que aluki a se défendre pe na ndenge na ye asunga famille ne siko asimba bakisi ne sika o akende ko koma kuluna ne sika akende ko boma ne sika akende ko yiba a préféré ko luka lorsque to mona ba blanc ba créer et puis ba si ko créer te ba banda ko créer ba créer kaka o mona mundele pena créer voiture o mona mundela créer avion au monde a créé popi, au monde a créé lamba, au monde a créé kabelo auto na mutu et mamindele ba créé nzamba pesi bango mayele wana. Pourquoi pas nous les Congolais? Pourquoi pas nous les Africains? Biso peut ko créer na ndenge na biso. Voilà pourquoi na jeunesse et dans la Ève lorsque baliembu nzamba lobi multipliez-vous et remplissez la terre. Au monde a été Ève azala qui créature parce que Ève a créé qui pour que tobi malelo eza à cause à Ève parce que Ève n'aime ta créé qui voilà pourquoi biso peut ba Congolais to tikali simate pour ne kolona biso balobi mboka kongeza mboka wetu nsami na richesse à makasi. Ende tolobaki auparavant chiffre 3 tomoni esikoyo Congo ba changer ki yango ba kombo et tozalaki na ba kombo na tolakisa ki bino c'est que Congo na biso ezamboka moko ya makasi et Osée chapitre 4 verset 6 c'est mon peuple périt faute de connaissance donc tozala biso na richesse mais toyeba te que tozala richesse Congolais téléma peuple congolais téléma africain téléma to téléma pour na kobunda pour na mboka na biso et to kompena na suka interview na biso et na saluer ba boss na ngai et bazana mikili ya poto je vous love ya degesika boza boss Roni live Yannick Mandam ainsi que Jukinga ya bino yango wana et na saluer toute mon équipe technique o bozala ka wana pour na ko soutenir chaîne o bolinga bino mingi ya biso podcast et na saluer maman na ngai Chantal Esika Zali maman Chantal Mafera je vous love ya diga et balobi Younes Degoka mon papa chéri parisien mo bwa kenda zonga donc poto pa na ye et la rasimanda ku et na saluer mon papa bienvenue balobi Bic Rouge il a corrigé toujours les grands mécaniciens dans le monde saranate et na saluer aussi mon papa Prince Mitoko papa que j'aime beaucoup mon père spirituel et na saluer toute la famille Diavita ainsi que famille Mungwe na lelabino il y a des gars et na obosa na kutu même pas que saluer ingénieur azalaki na sima caméra ingénieur Safo ingénieur moi makasi et voilà pourquoi to komi penza na suka ya interview na biso et babi rabi social chef ya télé donc et on a papa wumela na ngwende na yo et soki yesu masi azongite nde to kokutana mbala ya sima bye bye Give to Caesar what belong to Caesar. You be solo kumuta pesa na kolo. Mimi sanga na mulili opesa lilobo ipelisa mwinda.